tata esemwami likolo balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, ngeko landaka yango, ciel ouvert, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Bote na bino balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV vraiment ba abonné nyonso ya Ciel Ouvert TV to lingara bino makasi na pesi bino bonjour bonsoir ça dépend il y a RO Bolanda bongo émission oyo vraiment na senga na bino toujours hein na motema langa mobimba bo s'abonner massivement na Ciel Ouvert TV et recevez la biso énormément plaisir vraiment ça biso bien bo s'abonner bo zalawana bo partager mes émissions ko to lié au tindel pe muninga et recevez la biso vraiment bien vraiment le tourner émission moko ya munene ya témoignage ya mosali moko ya nzambe o bo découvrir na plateau na bino ya Mama Bene Makela votre humble servante de l'Éternel Mama Bénédicte na vraiment na lingrabino makasi to portarabino na motema vous avez toujours wana bo soutenir sur la Ciel Ouvert TV to na possible soutien na bino to na possible to ba rozala la pona ko ba partenaire moko ya sûr pour la chaîne no Ciel Ouvert TV aussi abiso bien mais oza partenaire na eloro moko songo na mokili européen ça no pe lobili tombate et refuto pe lobili na eloro te mais ceux qui les oza partenaire na Ciel Ouvert TV ndo moko zo bika loboko nzambi à travers chaîne o bien le mot la récompenser na l'eau la tanga la photo te mais nzamba wa photo tu sais que nous avons s'abonner massivement vous la wana poser partenaire na nyonso on peut partenaire au partager à câble émission et faire partie toujours on a toujours partenaire Ciel Ouvert TV vraiment avant toute une émission na ngai na présenter nos invités tous années le na pesi vraiment mbote mingi et pas patriarche pasteur Vincent Makela l'homme paranormal, l'homme mystérieux, la petite ambote belé vraiment, ou la petite grâce à travers yende toujours, c'est la vraie émission, oh vraiment nzamba pambolae, abaxé mikole belé. La petite merci pas à l'homme valable Cédric Makela, les grands monteurs, vraiment la petite merci et pas à pasteur Flamme d'Angola. Mes condoléances na famille Makela, tous vous m'éprouver toujours perdre moi en abus, sauf moi toujours la main. Toujours aussi à la nzambe to na choix te toza toujours wana pour annoncer la nzambe na pesi pour mes condoléances et pas Josué Luanda Brown pour atiki biso da petit frère propre et Josué Luanda Brown vraiment mes condoléances na ye azamo na Ciel Ouvert TV avant tout na m'inviter na ngai na opesa bambo na opesa mbambo tebele et pas il y a batou l'adaptation na libanda papa Edith sur na France pour partager l'émission parce papa Anissé bino nyonso pour partager l'émission ça biso vraiment kitoko mingi na yamba j'ai invité na nga vraiment bo s'abonner hein bo kota bo hein le plaisir Teresa vraiment ya roinda na opese jamboté so ina na concours ya long valable Cédric Makela fongole déjà plateau na opese jamboté bonjour pasteur. Mbote Mama Mosakoli Bene Makela. Merci beaucoup papa, bonne santé. Qui me zali Nangola Nzambe Nabino? Oui, Dieu fait grâce. Bonne église, c'est le cas bien. Nangola Nzambe tozo kende moke. Vraiment invité na nga lelo yeyo. Na yende to découvrir ma mia roloba. Bino mo broyoka ah vraiment ici ba témoignage grave. Vraiment bolanda souvent bozala toujours wana bolanda biso pasteur. Tout ce que se présenter, ba découvrir yo kombono nani, ozananyo evoaka wapi, tout et tout, mais comment tu refais la biso. Merci Mama Bene, na pesi merci na Nzambe. Pasali biso ngolu ya kokuta na susu nesika oyo pe akopanza sa malamu Nzambe partout dans le monde ndenge sumasia azoti na baekoli na ye na mokanda na Mathieu pe na pamboli Nzambe lisusu belé na papa na ngai pasteur Vincent Makela Meshak apesa opportunité lisusu ya kopusana to ya inviter nga na programme oyo na yo Mama nanga Bene esengotoni sami na motema nanga Nzambe apambola bino pe azongsa ya ebele pe na kopesa merci mingi
na mama oya botanga Blandine Makela la servante de l'Éternel Zambe apambolisi kazali pe papa Pierre Lukoki Zambe amona bango pe bana nyonso esika nazokamba église Maranatha Zambe apambola bango pe na bo sanité papa nanga ya molimo le pasteur Gossé Mayala esika zali Zambe amona ye ainsi que pasteur Joël Mwanza Zambe apambola le feu de l'Éternel Zambe apambola moto nyonso ainsi que libota mobimba pe lingomba ya Val de la Bereka Zambe amona bango na kozanga te kopesa mbote avana banda na mama nanga ya bana otozenda kumoko mama Dorcas Bilongo Zambe amona ye ainsi que mwana liboso na kombo ya Glanes Lukoki pe Krishna Lukoki Zambe apambola moto nyonso na bo sanité grand frère propre Christ Makela Zambe amona ye Jolie Nzamba amona ye Nata Beni Zambe amona moto nyonso bien si kombo na ngai pasteur Meshak Lukoki na bota na libota ya Maman Blandine pe papa Pierre nazali 4e na famille vraiment Nzamba sali biso ngulu lelo to komi ba sali na ye na se présenter église ezali na commune ya Kisenso na avenue Masala na lopango o esika Serlor akolela babotama Masala Serlor Mbongo obisto yebi mosala Nzambe na lopango bazali église na lopango wana esika babotama bakoleli wana azoyemba na medaki choriste azosambela na sala zaku na likola Kisenso bato babi Kisenso bayi makambo na zoloba église eza na lopango wana ezalaki ta moke nazalaki na maboko ya mutu mais eza basalanga ngolu nga mpe naza visionnaire ya église Maranatha. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Meshak. Alobi bien aza visionnaire na église Maranatha. Papa, vous allez qui to lundi mo muke lobi, vous allez qui pe na maboko ya mutu, mais nzamba sali ngolu. Papa na molimo bimi na ndenga bientôt sali pe ki rebellion. Bon, na bimela na makolo papa na nga na ndenge malamu. Ti lelo tozana ye a bon état to solaka malamu, so to kutani papa oui, amandenge malamu. Vraiment, wana tozav bata sel faire balandi balingara toujours bazala vraiment éclairci na makamno so botozolo ba azar rebelle te abimi vraiment na makola papa ne pe papa na tikelie ministère a pese lipambo linyo so vraiment azali mosali ya Nzambe ozala ki consacré na mbula nini pour mosali ya Nzambe nazala consacré na 2021 ouais. Jusqu'à lelo sali combien de mbula 5 ans na ministère. 5 ans la ministère, vraiment. Merci beaucoup. Donc, quand tu as vraiment avant faut découvrir pour balangesel VOR TV, balangama ba mutu bien. Papa kola kindengeni. Pour tout le monde, nous a trop jeune. Nga non plus à 30 ans mais comité vraiment, nous a tellement jeune. Mais ndeni nga otiki nora mokili yango yero ezo pela moto baninga ba wario ba golwa bazawana yo au préféré nous avons oyano ba kakoto régionnaire pasteur mais non moni opesi kombo ya Meshak yo zando ya pasteur Meshak oui na zando ina ye c'est mon oncle oh là là noko na ngai nazana kombo ne mobimba oh vraiment to lo bara ke to lo bani ndo ya landi quoi lokolo ouais vraiment il sait biso bien ezabongo mon papa oui so banandenge nini kokola no bando kola ndenyi ozaki mona mobulu tozaki mona ko ya kimia ibso so ndo kola ndeni na famille bozo na maninga na ndako ne obotami ozaki ndenge nini mais quand même ki ko fungola biso muki bon comme témoignage nanga libota mobimba ba ebinga malamu même soki botuni mama abotinga akoyisa bino ndenge Meshak akolela na bota mana na pasi mama nanga azalaka nanu na Brazzaville akenda kotala ba koko akoma kuna wana zana zemi nanga banyokola ekuna il fallait que zemi nanga ebima mais lokola Nzamba beki moto za na kati kuna akozala mosali na ye Nzambe abomba mama balonga na Brazzaville tina Kinshasa baya na bwatu dikamba somo sala bango mbonge ebeta bwatu batu musu banga bakweya lokola Nzamba beki moto za na kati libumu wana akozala mosali Nzambe a protéger na bwatu na bato bazalaki na bwatu wana kino mama komaki na Kinshasa na botami kobota mananga vraiment ezalaki makambo belé o le cas selon de babetelanga lisolo pa mama esalaka boye lekisaka boye na kola mutu moko na ndako lobate
Pardon, mon sakoli, est-ce que maman va non nyokola e musika na Brazzaville? Brazzaville, on a pas na libala na pas papa na yo. Toi, papa no nyokola maman. Bon, na lisola betela biso na Brazzaville akendaka pa koko. Aboti papa na biso. Oh là là. Ba bengi saka akendaka kuna, mais bato akendaka kokuta kuna de esimbaka te. Ba kana akolia te asa na zembe wa pesi biloko alia te. Alors ça là 3 jours tant so bato libanda bazo kabela ye azolia. Donc na bota mi bongo. Vraiment, merci Bozolanda déjà, ça biso déjà moi ba. Vraiment bolandaka toujours. Au bout de moi moi non pena normal pour moi pas ba nyokolora. Moi pena normal et coca qui 9 mois de moi non sabima. Jamais, na bota pas prématuré. Botama prématuré na combien de kilos? Bon ba kilo nde ba betelanga les choses mais ça prématuré moi na 7 mois. Moi na 7 mois. Machombe, voilà, biso to benga na ba terme normal, moi na machombe. Donc musa papa moni avanza wa aza moi na machombe. Vraiment continuez c'est que leur maman yé na Kinshasa et puis yo ekobotama. Lorsque ba comme la Kinshasa après quelques jours ndenga betelanga les solo après quelques jours ne ba douleur ya enfantement est lié. Dakenda kobota ndena botama moi na lichombe ndo tukoloba ba cadran be malamu ba bokolanga malamu donc on a bien éduqué et pas maman Blandine na papier ba biso sika bazali vraiment na botama moto alobaka mingi mingi te même ko tumbola na éviter na vie na soki na bunda pe. Oh ouais et de soki na bunda na moto ta na bébé na soki na bunda ta na bébé moko na quartier to na lopango ne bindi basala kango te même vous a passé yuma te nga elo kolobi singa mingi za mosala nzambe ya son oui naka vraiment trop timide sur la fin de sikana on va te que nazali mais ko sela nzambe comme ça moi munoko na zolo ba pena batu c'est comme ça vraiment merci Bozolanda biso na bokebi grand prêtre Mangobo azolanda na maman Fatou maman Lissi kasa na France na mobile na ye papa Antolu Kinu bazolanda biso vraiment merci que bateso bazolanda bien après tout ça et ça la kindenge nini okoma mosali na nzambe e banda kindenge nini ozaki ba problème moko quelque part ozaki ne loko moko et ça la ki que okoma lelo mosali na nzambe to ndenge nini. Merci pour la question. Un conseil nzambe e bandi biso uta bomwana. Mama botinga na papa nanga baza ba chrétien. Uta to botama tina ajo na commune ngo nzela ba sangeze ya nzambe. Lorsque tozalaka na commune ki senso tando ko samba na église les bons bergers. To ko longa les bons bergers to ko na église missioni. On vient na église ba yombe. Na ki senso ba totu ba yebi ngo za référence soso kende ki senso. Mototu ayebi ngo to ko samba la kuna na kodim après kodim na ko mata na comme na chorale groupe adoration vraiment na kozo ngasima tant na zalaka mona mokina sokola na ninga miko sela nzambe mais ça me ba mama nga soki na koli na ozala pasteur so to sala na baninga nga na ozala pasteur to sala bisakana mona se ba micro ya ba nzete na otie ba micro na zoyemba na dessiner ba tu na koyeba kombo na ba mi ba fiche na nzela ne ba ko ba âge ba 8 ans ba 7 ans ba 5 ans no sala makambo wana esa ba manga ba parana nga na kozala mosala nzambe bon ça kaka nzaba pambola yo ko ba na mosala oyo na pambola nzambe parce que ba parents ba botinga balakisinga nzela mabete balakisinga nzela nzambe ko kola nanga mobimba mais tina ko mosala nzambe boye na ko mosala nzambe na ko pe pasteur lelo na lekisi ba tamoko difficile ko ba 2000 2016 2015 tina ngongo to sali makambu ya pasi ya pasi nini mais comme kiko expliquer batu balandi o batu bazolanda yo ya nzambe soka linga benga mutu abenga mutu ba lolenge belé tamuso zoboya mais nzamba zobengo kaka na so sala boye lokola Jonas zese kende gote na Ninive ya bitera kena tactis azokima elonga nzambe esenza matinda ka azokima alinga sama kamususu kino nzambe a récupérer kiye azoka na Ninive et ça makambo comme la pasteur Meshak tant nzamba zoloba osamo sali okosela nzambe wana na bumwana sikota na koli noki elenga mukili posa mokili ebandi sikoyo bon on box no mambo na bitena tika nanu bon ba shiro zota la koto yo tala ba fali ba fere ba gezi ma nzamba limbisa ngai naninga mingi gezi ma wote fa gezi ma wote wana ba nzimo tena écouter ozo kango posa otika te so obuni appel nzambe ye obite nzambe na zera nanu sima na sina nzambe no mpandi makambo komela kanga ya grave e komaka ya grave
nzambe kosunga tokana camarade moko tondosala ne musala tofongoli dépôt ya mapa toyi kosala dans dépôt mapa vraiment ça bapambolaki yango. Donc nyonso tout to comprendre bien mamno so komaki na wana kaka kokima kaka mokili ese ekoti elengi wana ekoti nyonso kima kaka ouais. Nazo kima nzambe azo nga récupérer kaka nga nazo kima mais nzambe azo récupérer kaka na esaka nzambe soki peut-être na yaka langa la kimia mais tant soba kamuso na kotana na ngote mais lokola na ko boya na bite za no sima nzambe za no sima nazano nu jeune nazano nu mwana mukia na sera nzambe sikote ba posa nzo de sana wana papa na so singai mwana oza mosala nzambe ngonga ekoki ne se père tano na se ngonga se bele to se na nzambe e komaki na tango moko tango to fongoli dépôt mapa nzamba sungi biso to komi ko sala bato komi ko ebele to komi na idée comme boulangerie à ma grande surprise jour to futa ba maman on a fait maman le 25 le 25 koki to ke ntaska to ta mbongo ezate et puis fongola mutasimba kaka yenanga pe fongola na mwana mbafana na maboko nanga mais mbongo nyonso ezate na mbongo na biso e comme plus de 5 millions de francs congolais. Oui. La période wana ezate la période wana mbongo ebele ba 1000 mbongo ebele ba mbongo ba mama ba mbongo batali kelemba ba mbongo na biso moko na likato to sala boulangerie donc esuka ki wana osade mais na kato te na faut expliquer ba tout moi un peu bien na air wana ozaki na âge ozala ngo lelo te ozaki okoza na ba âge ni air wana mama na osala melo wana ba menace wana ozaki na ba âge na âge na koza ba 23 ans 24 ans ba air wana ouais avancé mbongo esibungi to miso mituna fongola ngamu na simbaka na ye mbongo ekei wapi donc to lela ye alela kutu kamada nga na minuto azakasu na kisien sute akima mosika na komina maluku pona ni kasi pona mbongo ebungiti bango ba miyibi to sibeta bango ya akima kabinga lo kima te na liembo ngana te na otika so okanga bakanganga so na kota makala ndinga na tikala ya akima donc bika yende azalaki responsable asali nini akimi ngana kimate et soki wana te fallait kana kena sena na ndinga kimia na so kima kaka et quand batamo ko so bandi malade donc au compte dépasser mbongo traitement au tiko lobikate mbongo ebele au dépasser mo so bikate na comme un mot muté so salo passi un mot le quand tu liboma quoi l'autre beli liboma donc bato ba kango basinga ouais pasteur Meshak wana ekomi makamu susu donc okomi pena donc liboma wa kango basinga je mama ofongola bana nzambe est-ce que so pente maso benga yo zo boya ndé pas ko solo bakanai na ndengene ouais nzamba ko so bakanai la personne ko lokola Jonas so ki manzambe nzamba la so ka ke ye aza le souverain ozonga kana makona ye esika o aligoza la foza kana esika wana voilà. Vraiment, toi, la première partie à témoignage à Moussel Nanza, mais là, l'homme valable de ce que ma mythe est allé. Photo qui est dans la rochité, nos kipo, tu as dit toujours dans les Moussel Nanza, mais à comment qui le rôle là? Liboma. Hein? À comment qui Liboma? Vraiment, tu continues à me place toi, le banana, comment qui le rôle Liboma? Parce que le rôle a été Liboma, tu rôle bien. Voilà. Hein? Parce que quand tu as singa, tu as un niveau, et comment qui arrive qu'il n'ait ni bleu retour là? Il peut monter ma casse. Ndaka mutema makasi donc mutema makasi okasa ndoki wese tika kindoka zo otika te donc elengo kolia misunya butu ekoti siko mingi abina okotika musala ote ozo pumozo kende ba France bani ndeko melakinga okuta na ba problème siko kaka te na kagika mutema ekomaki siko ba niveau moko liboma le susute soki na bande ba te soki sans son non côté liboma fonga côté liboma c'est très important liboma mando salon ndenge so c'est bon soki na mo ebimi makasi oko senti dans ko senti mutu pasi makasi donc mutu pasi fana kanga singa na mutu to liputa kwa liputa bana basi fona kanga na mutu makasi fona ka moi bien soki ekiti moi muke oka soka esidi nyonso tu makamutu na ko sala ozo ebate ndeba ko so na simata lo sala ki boy ozongi saki boy okati saki boy donc ngamoko makonosa na zo bangote wana bakangi bakangi nga bakangi basinga po des autres siko salaki
mais on a beaucoup de gens sous malaria cérébrale but bande ko soupçonne que au simbi kisi potonini toningeni ndengeni yeso mbonga bato liaki te wana obongisa kite mtesala ki obongo te c'est un bato mususu kambongo baliaki baliaki ya bato babakili bango maladi c'est bato mususu alinga simba kisi bato sa dépôt bon makambo ko makebele mais ngamoko na zona na butu na zona nzamba zolo belanga nzamba zolo balanga makambo belé aso sanga na zo benga yo na lala ki le jour ko na butu tant mutesi ko sala nga pasi na lala na butu na somo na sika na zalaki na moni église esika na dosa mbela liboso église missioni na moni abimisika na église wana abimisika na église opambate esika na miokuna mais zonga na kati otala makambo sala makana esika wana lorsque na zongi na kati église zamba talisinga esika basala nzamba fandaka na moni no fulu et puis na kati ya église ezana libulu batala na kati batsa na kati ya piscine wana zata na kati ya piscine wana na moni baniai mana bato baboma na kati pasteur Meshak vraiment makambo ko mo ko salanga ba chair des poules na église ya mission za communauté ni bazara batwani église protestante donc baza ba expliquer biso neki wana zaki na nini kuna na wana na kisasu kuna église ya mission peza ki kuna ya munene makasi ebanisango mama pa ndo za la kuna mama sambela kuna biso nyonso vraiment mais comme ki ko fungola to mande mo na vision na fungola ngona lorsque nzamba komi ko talisanga abisinga na bimisho awa po obikisa bato bazana kasa mabulu wana nazonga na sala na yo metala yo esiko zali nzamba talisinga na moni mutu moka teli mboso na ngaya azalaki pembe makasi pembinga mobali mengane tuteni musika ina ngambu ngapi na ngambu mais na moni atandi loboko na nga na boko pesa loboko atandi loboko na ye oui atandi loboko nga na boko pesa loboko azoba na nga loboko ozoba ko pesa soki o tourner na sima na yo tamaka mo komela yo na telemi na sima na baki na sima na moni libulu moka mulai na wali libulu mulai na libulu ngona kati ngo mulili makasi bato ebele bazolela mais na moni bato misusu na bakole pastoral na libulu wana zambi singa soki osoki manga tele esika esukela yo nde esala kinga mo ko banga na nakufa na ajuna kino kufa na banga nini ngana ko bongisa ba parana ngana ko sela nzambe mais nzambe na bina ko sela nzambe nzambe singa mais ngonga ekoko so boya pona nini donc ekobe ko tsanga mo trouble na ko banga na trouble na sela nzambe to na sela na mukili mais lorsque na fandaki ta ekobe ba niveau moko o mikanga basinga na kingo so na moni elongo be fona michumba oh ouais ce qu'on bien vraiment ba ndito à Silver TV te sabino na Silver TV sabonaka tamamba boye vumeye monsieur pose la rakuna na église wana batutanga kombo yenza menem talakise yango lotate donc nzamba zotelise makambo wana to zope ba témoignage il y a quelques personnes, il y a famille naie pour biso ba o to vandi to ba témoignage moi qui est vivante tout le monde doit jouer un frère liboma ba na ti et pas patriarche Vincent Makela o aza oncle naie aza pendoi na vraiment bolanda ba témoignage yo hein na kati no mo mkelengi bota bilenga Silver TV bolanda ba témoignage oyo awa bomona eza tellement moulayi to moni a monika mo ete ta koma na niveau mosala nzambi ndaza wana GT omoni pasteur Vincent Mukie ye bakoto vraiment bo sabone massivement to comme na suka émission na biso hein pasteur Lukoki Meshak to comme na suka o eza première bongo partie ya témoignage na yo vraiment au pèse moi tout bambote moi conseil Mukie pour na Rolando balando ba continuer toujours na deuxième partie ya témoignage. Merci, l'archévêque de l'Éternel. Zambe apambona bato balandi biso ainsi que lingomba valide de la Bereka et papa na ngona ngara mingi les patriarches Vincent Makela Meshak Zambe amonaye na musala munene oya saleli Nzambe to sepela mingi tant to mona kaye conseil na ko pesa bana na Nzambe ya Nzambe aza souverain Nzambe abindenge azwaka bato abindenge alokotaka bato abindenge asokolaka bato lelo oyo pe to koma na ba valeur moi quelque part pas pour na musala Nzambe oyo ta musoki na boyaka na kimaka to so ba valeur opezate mais so bazo respecter ngeza parce que na ndimaki ko sela Nzambe na kota na musala ngo to na opesa bana na Nzambe bazona na biso musala Nzambe
efutaka malamu koleka misala nyonso ya bata mokili mais ya compagnie na mokili eza mosala nzambe soki ozosalela nzambe okozala jamais dessus quelque soit makambo nyonso kokomela yo na vie partout kozala soki osalelaka nzambe bien-aimé soki olukaka nzambe okozala jamais dessus nakopesa bambote na ngai na église nazokamba mission mondiale Maranatha nzambe apambola lingomba mobimba ainsi que bato balandinga na sima libota mobimba ata natangi kombola ote nalinga bino nyonso mingi nzambe amona bino pe nzambe apambola nga mosala nzambe monene otozana ayambinga na émission lelo mama Bene Makela la servante de l'Éternel nzambe apambola pe yo na kozanga te kopesa mbote lisusu na mama ona lingaka mingi nazobandela tango nyonso Mablandini Makela nzambe amona yo pe papa Pierre Lukoki nzambe amona pe famille mobimba ya Makela mes condoléances na bino nzambe apambola pe abondisa mitema na bino soki nzambe apesi biso ngolu abateli biso tokokutana na deuxième partie nalinga bino mingi merci beaucoup. Merci beaucoup na ceux qui bolandi pasteur Meshak to senga bon numéro de téléphone na yo au pesa biso. Numéro de téléphone 081 plus 243 81 51 61 281. Répétez papa. Plus 283 plus 243 81 51 61 281. So ba bengi ba ozoma protocole te. Ba kozanga moko. Merci beaucoup na sûr que bolandi émission na biso daki bongo ya bino la humble servante de l'Éternel maman Bénédicte Makela on a té marabino tant nyonso motema ya patriarche Vincent Makela vraiment ngai œuvre d'art ya patriarche na pesi bino mambote belé na pesi mbote pa ya l'homme valable c'est-à-dire que Makela mbote pa ya pasteur Flamme d'Angola mbote pa ya Bénédicte Mandoi ngapela Landoi nanga Bénédicte Chipatoka na pesi mbote belé mbote pa ya mon cœur mon bébé chéri précieuse Makela Délice Makela Beliver Makela Caleb Makela bon Makela Barachi bala nanga tout yanda ku grâce na zana ba bébé nanga na ba moi vacances muke Samuela Samuela Njate bon pas tete là nani Christella en tout cas mbote belé pour na succès na ozanga te ko pesa mbote pa ya patriarche Vincent Makela l'homme selon mon cœur bambote belé vraiment Totemako Makasi équipe Mbasel Vert TV bambo tibatbolanda sobo s'abonner massivement to utene mon numéro sima so nte bazo mission qualité to monana ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.